Mission TV, le miroir du monde. Mbote nabino bande kobozu suzuli baku ya kolanda biso na pokwa lelo ezala kesengo tangu tokuta na biso na bino pona kobeta masolo a Congo baimboka bozali ebele na mikili poto bozali ebele na Afrique bozali ebele dans le monde tobosanité na Kinshasa bozali pe kolanda biso à travers 24 communes pe na 26 provinces ya République démocratique du Congo bokolanda masolo ya mboka bande kozali sengo mingi po ete plateau populaire ya mokolelo etamboli lelo bozali ko constater tozali na lopango ya Onatra ex Onatra o ezali bongo SCPT oyo ezali awa bozali komona tozali na kati ya lopango na bango tolobaki ete toyokaki mokonza mboka kozwa ba mokano ba mikano ebele na otali ba port pour avantage ya Onatra tolobaki ete sengelaki to kita toyeba uta mokonza mboka azwa mokano lelo yo ezali kotambola ndenge nini est-ce que bande kona biso ya Onatra ba fonctionnaire de l'état le peuple d'abord ndenge do mesana koloba bazali ko se retrouver na mikano mokonza mboka azwaki po ete ezalaki kolela ya ba travailleurs ya Onatra na nzela ya syndicaliste na bango oyo na mesana ko yamba mona mboka Armand Osasi ozali président intersyndical ya Onatra tolobaki ete sengeli to zongela po toyeba après ko tambola na ye na Matadi akeneki kuna toyebite makambo évoluer te kolandala na pe lelo azalaki ko bosa na pete bande ko balandi bande ko na biso bazalaki na sitine na nini na oya est-ce que bazui solution par rapport ya ba réclamation na bango to pe ba revendication ndenge to lobaka ye wana zali moto ko présenter sous témoin na mboka Armand Osase président intersyndical ya Onatra mbote lisusu mbote ndeko Flavien voilà zali sengo ya ko yamba susu na pourquoi lelo boni santé ya Onatra. Non, santé on a très difficile parce que la société ont traversé peu de mois comme Mouboulou. C'est-à-dire que l'exploitation entreprise est presque en difficulté. Difficulté parce que les membres du gouvernement, précisément ministre de transport, à l'ingité on a tiré Kende Liboso. Ministre de transport à l'ingité on a tiré Kende Liboso, na kokota ngamba moko, mais tout le monde a rabino na Matadi. Vous savez ba déclaration mokonza mboka azwi mokano na conseil des ministres ya kokanga ba port privé en avantage ya port ya l'état ozali Onatra tolanda yo à partir à Matadi kuna na ba travailleurs bozali na sengo. Lelo komi koloba sous langage mususu mona mboka Armand Osase. Lelo nezali kolega. Ndeko Flavien, oui, yo za mopandi sangwa solo to bandi no bitumba oyo. Oyebi ke biso to ganga Tolobi on a très kokufa parce que ba port privé zebele batongi ba port wana en violation ya mobeko ya mboka, c'est-à-dire il y a une ordonnance il y a 1970 il y a président maréchal Mobutu oye pesa on a très gestion ya ba port ko banda Matadi ti na banana privé a koki kotonga porote parce qu'il y a une loi et pour privé tonga port il faut qu'abroger ordonnance wana na kolandi sa procédure elingolo banini l'état congolais na conseil des ministres ba ko décider ba bino to libéraliser secteur ya port pour secteur ya port ba libéraliser angote mokonza mboka aye ko constater que malgré ordonnance wana batongi ba port ebele et ba port wana bazo dévier biso ba navire semaine passée bazui biso 18 navire tangu nazaki na Matadi lobby bazui biso lisusu 6 navire tangu chef de l'état na 46e réunion du conseil des ministres azui décision bakanga tous les ports président lobaki te ke ministre yo kende ko sala identification ministre azalaki wana avant même président de décision pourquoi identifier kité wana les incompétences à liboso ya mibale et malgré instruction chef de l'état baboyaki ba ministre baye basali commission utopique commission moko ya kolalisa ebenda au-delà même de 10 ans dans l'entretien de déviation ba navire on a très couf toye ko ganga mokonza mboka prego matanga yeko président conseil des ministres na 52e réunion azui lisusu décision cette fois-ci mokonza mboka gangi aleli chef de l'état aleli abi malgré restriction na zoaki bakanga ba port na constaté que des décisions qui appliquées autant plus que ba port wana zo fonctionner ezali ko lela ya mokonza mboka donc insubordination na ministre de transport et vice-ministre de justice oyo bazala qui chargé à quoi exécuter décision chef de l'état la décision ya conseil des ministres soit ko engager nation sont censés ya liboso ko respecter décision wana ba ministre ba
il y a l'État. Parce qu'ils sont ministres pour la République. Et ceux qui sont ministres, les lois sont respectés. Décision conseil des ministres, ils ont respecté. Donc, les ministres sont bafoués, ils respecter le chef de l'État. Les pays à l'Iboso, les ministres ont respecté le chef de l'État. Ah ouais, et c'est grave. Donc, le président a dit qu'il y a une décision na 52e de Koflori et oebi makamona olobalelo et tala comment le Congo fonctionne. Donc Malembe mokonzambo kana conseil des ministres azumikano bato cité on a dit 52e 56e réunion oya asangana kina ba ministre na mais ba ko to saté bato cité le chef de l'État constaté que batongi ba port wana en violation ya ordonnance à se référer nango elingo loba que les ministres ya zo loba non ba port wana mususu batongi parce que ba signé partenariat na Onatra ezali société à l'État muta pesi azali actionnaire unique un directeur général même le président du conseil d'administration moins encore les ministres azana compétence ya ko signer partenariat ko abroger toute une ordonnance c'est une loi. Il faut que vous respectez Yango. Donc, la 52e président constaté. Et la deuxième réunion au conseil des ministres, parce que apparemment on dirait que commune n'a pas 50. Non, bah ça déjà, 52e, 53e réunion. Oui, oui. Président Lobby a pêché Bangosko et Lobby ça délai. Bakanga baport nyonso et basa les rapports d'exécution na prochain conseil d'administration biso peuple to yambi yango to limboleli to evere ba travailler Hollanda ki na Kinshasa Congo central bato balala libanda ba beteli tata mokonze kolo maboko ya sola za mobali ni to vivre te pendant que ngazaki na matadi na beti plein na matadi boma ba installation na biso ba meeting akosakana te ministre ya transport na vice ministre ya justice ba komi matadi Baké même kola na hôtel à Moutumususu à Zamokolo Bapor. On a ministre de transport. Azali FCC. Ministre de transport à Zapalo FCC. Baké li susukuna grave. On kola na hôtel à moto à Zanapor, il y a problème. Ndeko Flavien yo zali mo pandisango eza émission tout kondolango. Baké na mission ya liboso siri ordre chef de l'État bakanga Bapor. Le ministre, il fallait pas se comporter comme l'État négocie une position de faiblesse. L'État impose, lorsqu'il y a violation, l'État doit imposer. Sinon, pays en goto kene nango tiwap. Grave accord. Ba kena mata di boma banane. Ba visiter ba port à l'État. On a la société à l'État. Donc yo papa au boy ko kende ko tala malgré ba comment na bango ba vana na hôtel ya moto azali na port privé donc ba tamboli na bango mais ba comme na mona port on a traité ba kende ko recenser ko identifier ba port privé mais pour boye ba ke port on a tra état nango ekomi na état nini ba ministre ba comité ba visiter même pas ba yambi ba syndicaliste oye ba représentant na Congo central na esika ba vanda ki na hôtel sikoyo Port et on a tiré par rapport à l'État, yo ministre aux ministre à l'État, ministre de la République, mais au boy même côté l'État des ports. Mais ça c'est une violation grave. Le président Tshisekedi a tiré jurisprudence. Le président Kabila, le président honoraire Joseph Kabila, a suspendu Dio Mindongala, na président Lengakoy, si les institutions verbales, mais le ministre des institutions, il y a conseil des ministres. Monsieur Lekaki, on a chemise à Fachi, oh béton, tu gagné, biso, on a travaillé, tu gagné, mais le rati chemise à Mouindo, la monnaie beaucoup na matanga. Ndeko. To biso oeza chemise oyebi chemise amundo elingo la ksamata ya pembe ya pembe na elonga fachi beto tozui okomi ba to sasu fachi te ba to za fachi te on a chemise amundo zela chemise amundo lero na lati yango parce que na uti na matanga ya muninga nanga kufeli mama ya liboso ya mibale situation a payer zotambola te ozala FCC ozala cash la situation du pays ezotambola te. Les ministres, c'est ma décision à pays. Ce sont des décisions. Et c'est ma décision à président Tshisekedi, mais c'est les décisions de la République. Donc, des syndicalistes, comment voulez-vous? Les ministres, il fallait que ça
biso to mobiliser nga sali par nanga na expliquer na rendre ba travailleurs mais non ils appellent à chef de l'état c'est le ministre et la qui si limite à compréhension et puis limite à compétence na bango le président de la République agit au nom de la nation. Yo ministre ko sa na chef de l'état le président de la République n'est pas pour sanctionner le président se plaindrait donc voilà mais pour nani ako sanctionner bango donc c'est que le ministre à FCC baleke na makasi ndeko wana eza politique mais ngana opesa yo réponse ezali claire yo sepelaka na ba réponse nanga et puis opinion ba sepelaka. Le président de la République a constaté dans la première réunion du Conseil des ministres que le ministre des Transports a aussi été. Deuxième réunion, le ministre des Transports a un ordre de mission à Premier ministre, a commis un ordre de mission à identification à Bapor. Mais il vivre en Assemblée nationale, le président a une prestation de serment, il y a un magistrat, un membre du gouvernement qui a été. Le président qui est dans le Parlement, et le président du Sénat et l'Assemblée nationale, Bamonanité, et Lingo Laxanine, les ministres sont pris en otage par les partis politiques. Alors que les ministres, il faut agir, se comporter comme des ministres de la République. Coloration ou étiquette politique est athée. Un ministre agit au nom de la nation. Donc, donc le chef de l'État, tant qu'on constaté première, deuxième fois, oui, mais qui précieux à ma casse. Alors, baki na bango basse les rapports, ba ministre bazong to sengi na chef de l'État. Ya liboso rapport au bako présenté na conseil des ministres. Azwa yango considération parce que zali rapport basali na opérateur rapport privé. Les deux ministres, deux membres du gouvernement, oyo bake ko la visite touristique, bakenda kinde pour na intérêt ya rapport privé et non oyo président Sengaki. Qu'est-ce qui va arriver? Tant que président de la République soka zoki décision brisque, ya ko suspendre ou ya ko démettre ministre à transport. Quand on a violé la Constitution. Alors que, tant que le ministre a exécuté des décisions de la nation, Batongi en violation de la Constitution à pays Nabiso. La Constitution est violée. Ceux qui président nommé l'armée, dans pays Oyo, gestion à pays et la prise en otage par les partis ou un regroupement politique. C'est-à-dire que le Congo, avant que ça, il faut se référer à un groupe et abattre. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Non! Il ne faut pas que Bato Atian Mitou Bango que paye ça Bango. Mais si tu as pour Boleli, finalement, malgré le conseil des ministres, malgré la décision, Oyo Mokonzambo Kazwaki et le Gomo Salimité, si Koyo, tout ça la nini, beaucoup ça la nini, bino syndicaliste, bino travailleur ya Onatra, Oyo Zali de l'OP, Zali fonctionnaire de l'État, Yebisa Biso, sort Onatra et Kozala nini Sigo. D'accord Flavien, je vous rassure. Je vous rassure que le président de la République a reculé ma décision. La décision va fermeture à tous les ports et Kokangama. Port wana batonga na bénédiction, ya bateau lelo bazoyemba respect à la Constitution. Et tant que batongi port, pourquoi les wana baganga te que non respect à la Constitution? Et parce que bangonde la plupart des bazaba propriétaires, le président a reculé. Ça je te rassure. Deuxième chose. Mais on a bloqué, même au Bazoganga na petit bureau, et respect à la Constitution, na Top Congo, nous prenons le peuple à témoin. Mais Bisson, Ngasso qui a décidé, n'a bloqué capital, awa. Je mouke, Rai et Zui qui t'a mon magazette, awa. Ce qui, je donne mon mot d'ordre, nga et quoi exécuter. Parce que j'ai la masse. Deuxième chose. On a grimace au salaire parce que Oloba Bilo, on a ngai so meki, na kosala Congo mobimba, bona mais lo moté mais o sala pété. Omoni. Ndeko Flavien, Olanda ka komata ngona beta. Toza na bonne foi zela. Chaque fois que le chef de l'État to PC le boko a PC siko solution. Exécution c'est le ministre. To koki ko kendo au-delà alors que le président a sa face na biso jusqu'à la zone avec sa bonne foi. To lobi OK, le conseil des ministres izoya ba ko présenter chef de l'État rapport. To zozela ce qui après conseil wana basali yango te ndoko ya kotuna ngambo yo lobaki be bloquer capital comment bloquer te. Nous c'est déjà bien préparé.
kobanga te ezalaka bloqué yango ndeni, c'est-à-dire opesi mot d'ordre ba train d'abord ba train ngo pe kufa on attend ba train ngo do mona ngate bon opesi ordre pour na bon nayibi ngate bon appelle na masuwa te bon nayibi te parce que mot d'ordre ngo ba travailler ngo de ba vana na bango bandako ba travailler pe on atra ba ofuta mate ba si ba lemba na bango siko ba si ba mi vanda na bango ndako bon so ba si bango vanda na ndako mi bale osungi bango te pour ba vanda na bango na bandako ndeko Flavio oyebi que nous sommes un peuple. Oyebi o ba politicien bazo sala ezali o ba benga ngo bon azane sengo parce que azane immeuble tout ce qui peuple a telemi ba bangaka. Wana zo ebisa yo. Le lobby son natal to ko paralysé. Na ko peso ndakisa moko rai po kene na ba Congo rai pe le ka na pesi mot d'ordre ale bokanga. Tozana ba gonage na biso ezali to pesi mot d'ordre ale kitambo rai ezali. C'est facile, mais parce que tu lingi d'abord, tu vider procédure, mais tout à fait logique. Donc, donc vous avez une procédure, hein? Oui. Donc, agrément sur ça là, autre la procédure. Dans le bina, ce qui, comme le ministre du Congo central, et que batos basali rapport. Yo moko lobi que le ministre bauti ko ça visite touristique. Donc comment même pas rapport on a très que batinele pe bango. Rien. Na wapi so mona le ministre ba ke Congo central ba visiter ba port on a traité. Oh, mission principale na bango ezalaki. Il fallait batala état ya ba port on a tra. Est-ce que lelo ba port oyo Tokosana nini po on a récupéré. Mais c'est ça les missions principales. Ba visiter ba port privé. Oya on a ba visiter. On a très sociétale qui nomme les mandataires. C'est le ministre. Oui bi na ko epselo comme jeudi tozaki na sit-in, la cité de l'Union africaine. Sit-in ezala qui a somme blague te. Ba yambi biso tangu to bimi to biso ba travailleur tata mo konzayoki. Parce que lobby vendredi conseil des ministres elinga ekota Tokolanda communiqué, il y a chef de l'État. Il faut tous les légalistes. Tous les légaliste. To lobby to observer président lobby à coquet koloba. Mais bien toujours c'est là. Toujours c'est le rapport va présenter au conseil des ministres. Donc, et là quand on senga, ce qui va ministre wana ndeko dossier ce qui va pesa comme ministre ya portefeuille. Ah non, mais tous musika c'est l'unique ministre Ngai na Koloba. Les ministres vraiment travaillent dans la vision chef de l'État, c'est le ministre du portefeuille, le ministre Clément Kouete. Il est ce qui va passer. On dirait le ministre Naminga. Oui, le ministre du portefeuille Ndeko depuis Azawana. Il est ce qu'on peut par exemple, dans le dossier, combien de fois Bibiso avec des solutions rapide, avec des solutions. Oyo est un avantage à la société. Pourquoi le ministre du Transport a copié ça et la Mouninga n'a été? Non, personne d'accent. Tant que le Premier ministre a signé un ministre à portefeuille, il y a finance, bah instruire toutes les entreprises, bah assurer dans son as. Le ministre à portefeuille a joué instruction, le lobby a bimisé notre séculaire, toutes les sociétés de l'État, bah assurer à travers son espace que fuite à capitaux. Le ministre du portefeuille, tant que Sali Makamba Bandako, a réagi rapidement en faveur de Onatra. Et plusieurs, même Sokimo, Kilomoto, a réagi pour Banque Centrale Bimisambongo, ba futa baja ya Kilomoto. Mais parce que les colonies, c'est Ezali. Et c'est ça au Babengango, valeur républicaine. Le ministre Clément Kouete. Yebisanga. Mais tant que Zako Sala Moussalawana, les migrants. C'est l'unique ministre. Donc, oui. Et comme le monde ministre salaire malamu, ministre salaire boy. Mais biso net biso ato kundula, tout le monde a mis ça ba ça. C'est là. Oye bien le secteur il y a portefeuille. Secteur ils allaient plus sensible. Et ça secteur on a par exemple. Société vendita mouke sa grève. C'est parce que tant que nous avons pas titre administratif, le ministre Clément Kouete, avec des solutions immédiates. Mais où ils ont ça, les massicons, il y a transport d'éco. Président de la République. Après, je suis instruction kendo kangaba poro yoboya. Ministre n'a pas exemple à Mouninga naye. Balobi naye sans la lettre, toutes les sociétés assurées par son as. Jour et lundi à Sali. Ndeko. À réagir fort. Est-ce que c'est un miracle? Il a joué au nom de la nation, mais comment le ministre du Transport a joué sa chef de l'État? Voilà, Bandeko Balandi, tu communes à Souka. Alors, on a habité Papa Armand. Après ma taille du côté, on a besoin de Kisasa, beaucoup de la et Komoko. Mon Konzamboka a ça quand même adresse la population, mais est-ce que Bino va fonctionner pour se retrouver dans le message?
o ya uta kosala po bato bazeli message ya koloba akoloba bato misu babike na suka alobi eloko moko te donc bacomprendre bango mpe eloko moko te. Il y a le besoin de passer chef de l'État, merci, parce que le message, je l'ai dit, du début jusqu'à la fin. On a retenu des choses. Le président Lobby, c'est même les banda, consultation. Oui, mais c'est ça, ça dit à Fungoli porte. Ayamba, Ayoka, et puis à l'obé à Kozong et la population pour annoncer Bamezi. À Kokaki, de manière précipitée, quelle que soit pression, alors non, on a saliboy, on a joué, mais non, Azo Fungola Siko, Ngai na Ebi Kabakoyambanga Pe, na Koloba. Ministre Songolo, si c'est là, baza bato bazo landa vision pays te baza pour na intérêt na bango et lokwane koede parce que si ko pays sa prise en otage par un groupe à battre. Par un groupe à battre. Et le chef de l'État a sali bien a fungo la kosi. Donc il faut assaler lokwana. Soka salaki yangote jusqu'à fin mandat naie. Bango balinga ba nombo ya zalaki kopesa ba décision à promesse et réalisation zalaki te. Siko a contourner ça. Pour nous travailler on a mobilisation générale tous la vendredi ce qui ministre à transport au troisième ce qui a tout cité on a tous se préparer dengue toloba qui na présidence jour wana biso to kozongela sou fachibi pour président béton ayeb sabiso soit yazali kolo ministre soit ministre azali kolo naï voilà. Voilà bandeko balandi wana iza Armand Osase azali syndicaliste donc président intersyndical ya onatra azali na micro na biso ezali sengo mingi na banzeke mikolo koya to olobi bozali na activité quand poto zonga lisusu po bandeko bakola na biso batikala na date wana bakolanda yo. Ndeko Flavien na bengi au vendredi conseil des ministres ezaka chaque vendredi na koyebisa yo vendredi je souhaite na bandeko bolanda Ndeko Flavien avant vendredi faut to rappeler chef de l'État parce que ce qu'elle est quitté mais Congo central ngana kopesa mot d'ordre ngaba yokelanga tokoloba noto baré alors oye koya eya toza tous ba congolais. Voilà bandeko balandi donc wana zali président intersyndical alobi été pour na ba revendication na bango bako bloquer ceux qui ba tosi o zali posa na bango te to lo bango te vezara dote bandeko balandi bokai Armand Osasi ce peut moni que o Armand zo beza yango te bo contredire mais jusque là na mona Armand alobaka na mona muto contredire te. Merci beaucoup l'équipe technique, merci na bino bato bazui baku ya on a biso to na lobi invité musu pour na beta maso Congo pour que l'aime na bota na bino. Ma Mission TV, le miroir du monde.